Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline esu ko partager video oyo makambo oyo namonaki. Nazo partager na bandeko nyonso bolanda ngai pona koyeba makambo oyo eleka na spiritualité. Ngai mama Deline chaîne oyo Deline TV to partager mambo eza spirituel. Na video oyo nazo partager bino lolenge monguna satana aluka kozwa biso bana Nzambe. Lolenga aluka kozwa biso bana Nzambe lobi na saki video moko esilaki te na bandai ko expliquer bino ndenge tozala na bibundeli ya molimo ndenge tobundaka na molimo esilaki te ekataki po espace na nge esilaki pe ezwaki déjà temps ebele yana kataki na sukisaki en bon na lobaki ke na ko bandela yango na video oyo na sala lelo ya mwana na ko bandela yango awa nde na yebisaki bino ke Pasteur Marcelo Tunasi atindaki mutu aya ko enlevenga na molimo yango tokolobela pe awa kolo azala na biso to bondela po ete Saint-Esprit akamba video oyo. Na kombo tata mwana pe ya molimo santo ko na bomo Nzambe na bikamo Nzambe na nguya nyonso kuma masanjola mana opo etoza Nzambe malamu pesi ngai na bandeko nyonso bakolanda video o souffre de vie papa za na biso papa kotika biso te molimo santo papa. Merci pour ngolo sali ngai ya kofanda devant caméra papa pona kosa video o papa kambanga pe zala na mwana moko na moko a comprendre nini o tozolo be na video o na telemeli o nyonso mabe eza na nguya soki mokete na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santo nde tolobi amen. Bandeko na ngai ndenge kaka na expliquaki na video o na saki lobi bato botala ki onte bolanda ngo ezana na expliquaki ke to bundaka na molimo to bundaka Nzambe apesaka biso bibundeli ya molimo pona zongela ona lobaki kuna te na sukaki place na expliquaki bino ke nazaki koke na nzela na ndoto na ngai awa siko na video oyo kwa na lobela mingi awa makambo oyo monguna alukaka nde na lobaka soki osumuki te po basala o mabe eza pasi fo osumuka ba emema monguna satan fa tiaka ke loko moko emema osumuka po soki le yo kosumuka nde esika bango bakozwa porte d'entrée na vie na yo nde bango bakoluka kosala o mabe po le tosumukaka nde epesa bango accès ya kokota na vie na biso pona kodetruire biso. Siko soki mutu ozosala ekenge ete osumuka te na kibomoto osumuka te bandeko na nga monguna akomema okosumuka na molimo. Akomema osumuka na molimo na biso tosumukaka. Makambo so nazolobela ngo ezali po epesa bana Nzambe mayele. Po nga pe nakoma kosambela na binzambe limbisanga deja le tosenga bolimbisi il faut oyeba kele ozosenga bolimbisi senga bolimbisi na makambo oyo oyebi na oyo oyebi te oyo osali na conscience na yo na oyo osali na inconscience na yo. Ozomona bandeko na nga tosumuka na bandoto okolota ndoto moko sumuki olamuki oyebi na opete olotaki ndoto oyebi na opete osumuka na ndoto okoyebeta musuko oyeba me lokwa toyoka ngo te ndeti nga pena na yoka na nga te mutu moko azolobaki na sumukaki na ndoto non na yoka na ngompa mutu te me ezokomela ngai ezokomela nga bandeko bazoluka kosumukisa nga na bandoto bazoluka nga na sumuka na ndoto tozala ekenge makasi. Bandeko nyonso bolanda nga boyebi ba video o banda na banda kopesa ba video o banda na banda kosala ba video o banda koleka na ba YouTube o je crois na banda 2020 banda 2020 wana na banda kosala ba video o na olekisa kino lelo boyebi makambo nini nga na yebisa bino makambo nini nga na lobaka na bino sunga bato ebele na bavi na bino na bavi na bango spirituel monguna satan na bato ne bakozala d'accord na ngai te bakozala d'accord na ngai te le batali pe bamoni ke naza elongo na bango te naza ya bango te naza elongo na bango te nde baluka koluka kokotisa nga na ka na bango
bakoka te baluka koboma nga pe balukaka baboma nga me esimbaka te esimbaka te ozomona eyaka na makambo ebele na bafaso ebele bato ebele bazwaka mission bayaka nango mission aye nango mpenza ke mpo azwa nga me nzambe wana kaka mutu abundelaka ozomona nzambe ka mutu abundelaka donc nzambe aza na biso yango na ena expliquer bandeko lere ozobondela osenga bolimbisi fo senga bolimbisi na masumu mosusu oyo osali na ndoto oyo oyebaki te mpo tobosanaka mpe ndoto tobosanaka mpe bandoto nga nzambe asali ngolu lolenge bazomema nga nasumuka na ndoto nazobosana ngo te naoloba na bino ngo awa baexemple yango oyo nakutani nango oyo nazokomprendre ke bazoluka basumukisa nga na ndoto na ngai nazomona ngo eza normal te me eza bongo ozomona baosala yo osumuka na ndoto na yo baosala yo osumuka nde esika na kobanda na kobetela bino oyo na monaki ya passé Marcelo Tunasi atindaki mutu enlever nga bandeko na nga na spiritualité tokota pe ba prison na spiritualité ezali prison mususu ndeti nga nazaka na prison o bakanganga na se ya mai kuna na betela bino nde ange moko yaka kozwa nga binisa nga na se ya mai kuna nazalaka ma na prison kuna ba prison mususu se ya mai te na mai te me na se ya mai mboka ezali bato mususu baza na ba prison na bakati ya mai angelu wana tosolaka na ye ayebisaka nga bamisusu baza ba prison na bakati ya mai bato mususu baza na ba prison na ba sous-sol na mona bango nakenda mbalebele na ba prison na ba sous-sol na obetela binongo mpe ka soki occasion moko ezwami ya obeta mamba ba prison wana doki batiaka biso na ba prison eza na bato mosusu bakanga mutu doki prison moko bakanga na ndako ya mutu na ndako ya mutu bakanga ozalaka prisonnier na ndako na ye ezali bandeko mutakoso te do bakangi vraiment mutu prison ko na ndako ya mutu akanga yo wana ezali mutu musu akanga na prison moko asaili openda cage moko lokola nyama atia openda na prison na kati ya cage akanga openda na fongola krake akangela okuna ozomona biti na bango bandeko na nga mutu akoki koloka o te asala o mabe te aboma asala o mabe soki azwi na yo te fo azwa o nanu fo azwa yo baza na bango bayaka ndeti aye koloka yo asala o mabe mbala moko si place na me ekutaka bango do fo bakuta odo yango na omoni balingaka bazwi yo deja oza na maboko na ye oza na maboko na ye ayebi deja ke asala o nyonso ya lingi ozomona mosusu omona biku na obome te me na ofe esufri ye na banda konyokola ye ndenge azonyokola na molimo kuna ndenge na kimosuni mpo ozonyokwama akotinda bato na ye mutu akanga yo akotinda bato ne bobete na lokolo oyo bakozwa lokolo wana babeti yo na moi boye okobuka na lokolo na moi boye okobuka na lokolo bakozwa babeti okaka na mutu babeti okaka na mutu na moi boye mutu pasi donc akoki konyokolaka okuna na prison o bango bakanga yo mais lere ozobondela okobandaka kobima na maboko na bango obandaka kolongwa na maboko na bango lere ozobondela bakokango na ntongo na 12 heures olongwe na maboko na bango mpe bakomprendre te zomo mpe bakomprendre te bakokanga o na midi na 15 heures solongwe na o yo moto tobondelaka so otali ata na bapsom zabozana tela binongo tena loba na likambo na komaki nango do yango na o expliquer ke bakanga batu bakanga biso banlevaka biso na molimo toyebake ezalaka eza réel banleve na molimo bake na yo do mabondeli kaka moto ekolongoli place wana sikoyo yo moto sosi bakangi odeya mabondeli fo ezala makasi na bajeune epuye mpo longwa na maboko ya banguna ozomona fo longwa na maboko totanga yango na bible natangela bino mpo boyebake tozalaka na maboko ya monguna donc Marcelo Tunasi alingaki azwanga atindaki bato bazwanga mutu moko azwanga nde na bande kobetela binongo ezalaki boye
omoni bakoki kozwa yo te soko osumuki te. Point makasi eza wana. Soko osumuki te mpo bazwa yo eza pasi. Il faut sumuka. Soko osumuki nde bakozwa yo. Ozomona bakozwa ata so omoni mose na nzambe moko antuka tambola na obanga nzambe asala boye mabe moko ekomeli ye. Seka asumukaki ya mabe ekomelaki ye. Lero osenga na obolimbisi na likambo yo sumuki nango. Conséquence ya mabe wana etikali. Conséquence ya mabe wana etikali. Po wana soki kosenga fo ba jeune prier makasi po okangolama na conséquence o etikalaki yo wana. Ozomona doki eza ndenge wana. Nde ya wana lokola bayebi ke bazolukanga na façon nyonso bazwanga te yango bakomi koluka kosumukisanga na bandoto. Na koyebisa bino bajara bandoto nini oyo na lotaki ona loti mikolo nyonso lolenge nini ezozalela. Moko nango ezalaki ya Marcelo Tunasi wana ezalaki nazaki kobondela tozaki kuna ndeko moko boye tozaki kobondela. Tozaki ensemble na ndeko wana tobondelaki vers minuit tobondelaki vraiment makasi tobondeli après l'heure tosusumuki boye 3h 3h ebeti epongi wana toni tolalaka boye 3h 3h ebeti fu tobondela na 3h tobondela na 3h bolembu me nga na yebisi tobondelaka moto na moto azongisaka matondo tobondela kaka tolala mwa miniti moke ya afukami na ye kuna ndeko tozalaki na ye ya mwasi afukami kuna nga mpe esika nazalaki nafukami le nafukami na bandika akolo na pamboli yo na kumisi yo mpe toza malamu mingi oza bolingo komisi biso su na ngonga oyo a 3h bandeko na nga mbala moko na bandi kolota ndoto ka nde nafukamaki na mba moko pu nakomi na ndoto do yibi nga bandeko na nga mongu nalotisaka biso mpe ndoto makasi mongu nalotisaka biso ndoto mutu kokosama na yo te nga mongu nakolotisanga ndoto te okolota soso za mutu olotaka mongu nakolotisa mpe ndoto me yo sikoyo nde foza na discernement ndoto oyo eza ya nzambe to eza ya nzambe te mongu na mutu ekokosanga ou bien eza nzambe mpenza mutu alotisinga il faut bondela ozwa temps na yo soki eza clair ocomprendre ke oyo eza nzambe kaka ocomprendre me misusu omona ngo mpenza ke te ona omona ndeti nga kutu nzambe asala ngolu so mongu na lotisi nga ndoto mbamona boyaka yango bon tozana te tozolobela likambo ya kosumukisa mutu na ndoto wana oyo mpona makambo ya Marcelo Tunasi ezaki ndoto moko ka nde nafukami na 3h wana na bandi kobondela mbala moko namoni nazalaki place moko boye na yambi bapaya na bayaki bazalaki ata 5 boye bazalaki 5 mwa mobali moko na basi 4 bafandi wana masolo na bango ezalaki ke mama Deline batindi biso na église na biso mutu batindi biso to akosolola na yo ngabi oke bokosolola na nga oke me balobi tala na totindeli yo deja bavideo ya église na biso makambo nyonso ozwa ide ndenge église na biso efonctionnaka ndenge ezaleli le bapesi ngai yango bandeko na nga wana na ndoto yango nazwi sikoyo nini na nga onde telefone na nga mezaki lokwa carnet so ozobalusa bapage boye ezolakisa bavideo nde babi totindeli yo deya bavideo otala ya église na biso après bongo tosolola ngabi ok base présente papa na lobi azaki mo munene bwabi ye aza pasteur bamisusu wana baza badiaconese basi wana baza badiaconese oyo batravaka na église wana nde siko ok bazali pasteur moko na badiaconese na badiaconese ka na loba do bazali na batitre moko na église wana me oyo mobali nde azalaki papa pasteur na église wana baza mpe bapasteur ebele selon ndenge explication ya ndoto wana ezalaki bandeko na ngai wana na oyebisa bino ndeka nafukamaki na obondela mbala mo nakoti na ndoto wana eza lokwa vision yo mpo oza na kati ya vision wana mbala moko naye komona batindeli ngai nini bavideo kale na ndotala video boye naomona église na bango bazoteya nalekisa page moko boye namona papa pasteur wana na mama moko aza diaconese
bazoko na biro non na mono bato bazokuta na bina moni pasteur ango bato bazokuta na biro ya pasteur wana bazobima bazobongisaka bilamba ngabi oh mais baolakisa nga te leni bazozala na kati kuna me baolakisa nga le bazobima bazobongisaka bilamba ngabi oh kuma le bazokota kuna na biro ya pasteur le baobima babongisa bilamba nde mbala moko na misu na nga sikoyo eke na video oyo batindaki wana video wana sikoyo elakisi pasteur wana diaconesse wana akoti na biro na ye lere akoti wana bandeko na nga video wana baofilme bazosala rapport sexuel na video wana nde bazosala rapport sexuel nga na kamwe nga bi bazosala nde boye kaka malgré ndoto wana monguna soki monguna moto aolotisa yango me nayoki bayebisi nga na katika ya ndoto wana nzambe azoyebisa nga bi mosala na bango yango wana bapaster oyo na babiro na bango balalaka na basi ebele nga na bi me ye na journée moko azolala na basi ebele boye makasi yango ye mwa mobali azozwa wayi nde nzambe alobi eza ye te eza esprit oyo ekotaka kati na ye esprit wana moto ebimaka na basi wana mpona kozwa betoile na bango na ndoto na nga wana nde bazoexplike nga wana nga bia bon nga na bia ndenge ezana ok na osala bango boye baninga na ye oyo bayebi te ke ye abimaka na mwana mwasi oyo pasteur oyo nazo koexpose bango nde nazwi nabongisi kamera nga bibozala na otela bino avant nasola na bino eyaki lokwa délégation moko tosola na bango soki likamni nayebi pe te nde nga bia avant tosola na bino na otela bino kamera botala video mo sikole nazobongisa kamera wana mpona tiela bango na ngai natiela bango botala pasteur na bino oyo boye na ye na mwasi oyo diaconesse oyo baza mwasi na mobali te me tala makambo asalaka na biro natiela bango yango comme ça mpona loba na bango kaka likambo boyele kosimba te a partir ya video na bino oyo botindi yango par erreur nga nakanisi batindi yango par erreur mpo bazotinda bavideo nde bateyaka ndenge eglize efonctionnaka mais erreur nde bakoti video onzoka ezalaki erreur te basalaki yango esprit batindela nga nde mbala moko le na obongisana na moni sikoyo mwana mwasi moko pembeni na nga aye wana ezalaki lokola le nazomona ondire azalaki lokola mama na biso oyo akufa mama abotanga oyo akufa ondire ezalaki ye nde mbamo bandi koyebisa nga bi te kosala bongo te koexpose ye te oso osali bongo bakoloba na yo ke ole obenga ye opesa ye conseil oteya bango opesa bango conseil me yo obandi kosambwisa bango bakoloba bongo ekozala bien te yo benga bango opesa bango conseil nga bioke c'est bien donc apesi nga conseil nde nabengi mwana mwasi wana na bino eyaka nabengi ye pembeni nga domoni video oyo na ngai natia na nga na ngai nasambwisa o mpona yambi video mo atala video oyo ozoyoka ekonete video oyo lere atala nga aseki bien eza nga na pasteur na kamwe nga kanisa kose gene nde video ekomi mpa na nga bamo alobi eza nga na pasteur nga bia bon alobi abie tosalaka boye nga na pasteur ndenge azosalela nzambe na bandoto mosunga alotaka non ezaka lokwa réalité bandeko nango ndeye ndoto te abie nga na pasteur tosalaka boye natali nga bi ozosepela nango ese eza bien eske pasteur yango aza mobali na yo abiti aza mobali na te aza mwasi na ye pasteur azala na mwasi na ye nga bi oza naye na eglize wana binga na diaconesse nga me yo diaconesse na pasteur bozobima ese bato bayebi oyo na eglize na bino abi te bato bayebi yango te ezala sekeye na nga na ye to banda kala azobongo na fie na koseka nyonso na ye na esengo moko boye nga abi nzambe nango makambo na omona epesi nga kanda na bandi koloba na ye nga bitala makambo bozosala na baeglize kala te nzambe akosukisa bino nzambe akobimisa bino poasa bokobima poasa bino soki otala botinde nga video onga ngai na expose yango bobiki boye azosekaka abi etala mosusu eye lisusu ngabi abi mosusu eye omoni yango te mosusu eye natala boye bandeko na nga wana pende ezalaki lokola pronom lokola filme a pronom nandi kotala yango
Yesko nga nazotala ngo ye azolakisa nga ye mutasimbi carnet na nga na ezaki lokwa ba caméra ye mutasimbi yango azotalakisa nga tala aloba na nga mama Deline tala ezaka nga na pasteur tala nde tosala na pasteur bandeko na nga bomolenga na komi kotala ngo Seigneur zamba sunga biso le na komi kotala ngo na komotala nga en tout cas vous monde e film porno bamuya lobi osomona ngo te kitoko nga na pasteur tosala akabwe nga na pasteur to Naduta bandeko nanga ba position moko ondika ndenge ba film porno kuna tala minte mingi te me nalo baka ndenge ile to ta film porno makambo to banda omona wana kabi nzambe nanga no tala boy me olisko na tele melango na komisko kokota na sentiment na ye ozomona na komi kokota na sentiment ne po ye azoyoka ngo bien abandisko ko do ezalo ko azo manipuler nga na kota na sentiment na ye ozomona nakota na sentiment na ye biso osala akabwe na pasi ozomona te kitoko omona te boye bandeko na mba mongale na otala ngo boye ngabi en tout cas yo pense nolakisa ngo mobali na nga mbala moko namoni mwa moso na yebisi bino wana na ndomona lokwa mama na nga ayebisi nga bitika kotala makambo oyo abi kotala ngo te epi okoki kolakisa ngo mobali na yo te zwa kutu fe yango kata yango kata fe ya kamera na poka na yebisi bino kamera ngo ezali lokwa bakarne abi kata yango opesa ye oyebisa ye ke yo kotala biloko to ozozongisela ye epi okolakisa ngo mobali na yo te nde nazwi karne wana de page wana na pesi ye le na pesi ye mbala moko epi le nazokata ka page wana nde mbala moko nazobima na ndoto nanga le kaka nalobaki ke le neti na koti ndeti na sentiment na ye no lakisa papa dide mba moko mama wana ayebisi nga bi te kosikata page wana mbala mo nazobima na vision do ti nazokata page wana eza lokwa nazongi na kibomoto me nazokata page wana nazopesa mwana mwasi wana ozomona nazopesa mwana mwasi wana mbala moko le napesi ye na oyebisi nga na bima page na bino bafilme na bino oyo bavideo na bino oyo po soki epanzani pa bato boloba teke ngam na panzi bavideo na bino oyo nde mamona susu ngabi nzambe nanga oyo nini eza lokwa ka ndenge film porno eza mpona kosuye ngai oyo eza mpona kosuye ngai po kala deja nalota ndoto nayebi te so nayebisa bino yango nalota ndoto moko kala yango na bandeko na nga soki bato batie bamitakalize na bango wana kotala yango te esuyaka bato na ndenge moke te esuyaka bato nga nalota ndoto nayebisa yango nasi bato tozala na bango nalota ndoto mwana mwasi moko asalaka banzembo ayembaka banzembo ya nzambe naye na kibomoto boye nayebi ete ke mwana mwasi moko ayemba nayebi ete me na ndoto nange ezalaki ayembaka banzembo ya nzambe mwana mwasi yango asalaka baalbum na ye bato ebele bayebaki ye bato ebele mpe bayebaki ete etekamaka normal siko mwana mwasi na lera azobongisa clip ya nzembo na ye nde bafilme bakotisi nini na bango ye na mobali ne bazo kosangana nzoto ekoti na filme wana alapres le batekeki album batekeli bato baalbum ebimei baalbum wana ebimi lokwa bacd oyo akala tozalaka nango bacd cd na français obenga cd kaka bacd bacd oyo badiske na cd oyo tozalaka nango kala nde sikoyo CD de anglais tobenga yango CD ok donc esali sikoyo ke ekotaki na kati ya basidi wana bateki yango deja le bateki yango bato le basombi yango mbala moko bato bakomi kolobe so botali na troisième nzembo na bango basali bakotisi prono ye na mobali ne oyo abala ye ya ndako me le baosangana nzoto bafilme yango ekoti wana nde après siko mwana mwasi yango aleki na televizio na ndoto na nga alekaki na televizio asengi pardon po ndenge basalaki ere ezalaki filme na bango moko ya mwasi na mobali me basali ere ndenge bakotisi yango na album oyo basalaki
basengi pardon mais esalaki succès na mokili okoimagine te mutu nyonso akomi koluka yango basedi wana esili bateki lisusu basali yango ebele bato nyonso bazosomba basedi yango mpona kaka batala nini wana mbamo ngai sikoyo nzambe ayebisi ngai bia Adeline telema yebisa bato eza bazosuye bango couple oyo basali yango na nko basali yango na nko mpo basuye bango basali yango na nko mpo basuye bango epuis mpo bateka baalbum na bango bien bayebi ke soki batiaki eloko boye na kati omoni te wana na nzambe oyo esike nga na ndoto wana omoni te na bato oyo bayebi bango te bakoma oyeba bango basede na bango etekami makasi me bato bazotala yango ezosuye bango bazokabwana na ngamwe nayoka libondeli na bango eza te mpo ndenge bazotala mitakala na bango wana ndemba monga nakomi koganga nga bibandeko botika kotala bamitakala ya bato oyo bazopiblie bazosala yango na nko bazo periode wana mutakala ya nani ebimaka ya o nani ya Michel Bakenda periode wana mutakala na ye mute bandeke korenye ozomona mutakala Michel Bakenda ndenga na yaka kolota ndoto wana ndesiko na ye kokompre ke nzambe apesi nga message nayebisa bana nzambe batika kotala bamitakala oyo ezosuyaka bango nayebi te so nalobango na YouTube to naloba te me na oreconnaitre ondeye naloba te me na bato nazali na bango nayebisa bongo makambo na moni boboye nga ko na temi nazoyebisa botala bamitakala bato oyo te bazosala yango na nko mpona kosuye biso mpona kotia biso mosika ya nzambe moto aza suye kopusa na pembeni na nzambe te nzambe akoyoka libondeli na ye te nazalaka koloba bongo ozomona na ndoto na ngana nde sikoyo le sikoyo kaka na bimi na ndoto nazongi sikoyo na oyo nauta komona oyo leka na bimi na ndoto wana boyenga bi nzambe na nga oyo eza lokola natali film a prono bandeko na nge eza différent te na mutu oyo atali film prono na kibomoto boye na yo mutu olati otali film prono na ndoto na yo eza ndenge moko esuye yo nde mbala moko leka na bimi na ndoto na nga mbala mona komosenga pardon kabi nzambe limbisanga makila na yesu masi esukola misu na nga epetola bapense na nga oyo nga nauti kotala eza film ya prono na kombo na yesu naboyi yango nga na kibomoto boye natalaka film ya prono te nayebi ke eza mabe koma nga nakoki kotala yango na ndoto na nga basali nga je batali na kombo na yesu masi ya mbala moko pu nazongi lisusu na ndoto kala nde na osambela bo bandeko nayebi te so bokomprendre mambo na oloba moto ozosambela me ozolala te me pa ozokende ozolota zuma ezolakisa ke bandoto eza réel bazomanipule yo bazotravaille na yo mpo bazwa yo na bandoto na yo bitumba mpo fo sumuka mpo bango bazwa yo soki osumuki te bakozwa yo te fu baluka basumukisa yo nde basalaka yango na biso physiquement boye na nga physiquement boye bakoka te mposi na timbela bango mpe na banzambe bapiège na bango na comprendre ko eza piège ya monguna nga so moto bandi oyelanka badecision na okimo na oloba eza piège ya monguna oyo yango asala nga na sumuka na ozala mayele ozomona ale yango siko bakoti siko na ndoto mpo bazwanga nde bandeko na nga kale na susu nga nde nasengi nzambe elimbisaka makila na epetola nga epetola misu na nga epetola bapense na nga epetola pourkui na kotala film ya pono nga ataka film ya pono te kolo limbisa nga oyo ndoto ndenge nini oyo nzambe na nga kaka na miniti oyo nabandi kaka kosambela kaka siko pu nazongi lisusu na ndoto wana kozonga nazongi na ndoto nde nakomi komona ke nazokende na nzela bazolanda nga baofilenga mutu mo voiture moko ezofilenga na timbeli ke voiture oyo ezofilenga nde na boye voiture oyo ezofilenga nde na biso na binaki matudo akanga nga malamu nakota nzela tinel nakoti na nzela tinel mutu anga akiti akoti mpe na tinel natala boye tala engambe ya mutu tala bapake tala batatouage na nzoto engambe ya mutu tala azolanda loko akache mbangwa ndenge wana nga mpe na kimika pa na bimi na tinel na kota na lupango moko
lupango wana le na koti na lupango wana le pa na koti ti na ndako le na koti na lupango na kangi porte ya lupango wana na koti na ndako le na koti na ndako na kotaki na koti mbamo na chambre wana na kekuta mwana mwasi moko afandaki wana ezalaki mama na biso ndile na koti na mbamo na nzuba mama mutu mwa azolanda nga mama biso akufa zasu na bomo ete mutu mwa azolanda nga mama mutu mwa azolanda nga atala nga kabwe na bandi kokanga porte na nzokanga porte mutu anga bandi siko kokata porte azaki soki na si soki na eloko ni azokata siko porte wana le azokata porte mbamo mama so abi ozomona teka akota na ye azokata porte po akota mbamo natali ngabi mutu anga aza ngambe mbinga boyeboye mbamo na mona bandeko bandoto ebele ezalaka tozalaka mibale biso bato vraiment tozalaka mibale le yo ozolota ndoto bandoto ezalaka réalité oyo eza mambo ebele oyo vraiment ezosalama na bosolo na molimo omona mpe conscience no mpe ya kibomoto mpe ezali conscience no oza lokwa na bapense mibale oza lokwa na baraisonnement mibale raisonnement moko oyo nazalaki nango ezalaki ya kobanga nazobanga mpo namoni ye mbinga boyeboye ya kobanga oyo esaki ke le na kotaki na kimi boyeboyeboye alapres deuxième nga wana mbala mona bi te naokimela ye te mbamona nazeli kutu te ya fongola porte wana bandeko na nga na fongola porte wana na kanda moko nga abi azolandela nga nini moto nasali ye nini mpo alanda nga bo le na bimela ye wana bandeko na nga non tosambelaka toyebisa nzambe tozala makasi na molimo bato tosambela bango bayebi nga na bondela bona tinda basujet de priere toyebisa nzambe na bitumba molimo tozalaka makasi na bitumba molimo tolongaka tosambela bongo bandeko na nga na bima na zwa mutu wana ko na tombola ye engamba mutu ngaka nde naza boye na tombola ye na bamba ye na mabele bu na banda kobete makofi wana ezobima ondire soki biloko ni na bando bete makofi nde nazobete na mako nazozwa mwana nazwi na beti pe ya genou pa na bo akokaki ata kobeta nga ata likofi moko te bandeko nanga do tobundaki te na mutu ambe nabetaki mutu wana na libanda wana mama biso atelemi siko mpe abimi azotala nga ndenge nazobeta ye nabeta mutu wana kanda mosiko nga moko na okama nga bi yo makasi oyo nyonso nga na ozwila ngo wayi ndenge nga nazobunda na mutu nazobeta mutu ma ndongo pa nazobeta ye mpe oyoka non nayebi te so mutu nini akobunda bongo na mokili oyo non pa na beti wana nobeti do azolela tala mutu mne na lembi mpo na beti ye nde nayoki mongongo moko elobi na nga do mongongo ya nzambe ebi na nga tuna ye nani yango atindi ye tuna ye mpo na nini azofile yo tuna ye nani atindi ye nde mbamona tuni ye nga na bi nani mpo na nye ozolandanga mpo na nye ozofilenga liboso tema kandele kai na tunaki eloko te na beti eka ti mongongo wana elobi na nga ke tuna ye nani atindi ye mpe pourkui azolanda yo tuna ye mpo anye azolanda yo mpe nani atindi ye mba moko ozolanda nga mpo nani mpo anye ozolanda o batindi nga nazwa yo batindi nga na enleve yo nakende na yo nani yango mutu atindi yo aboyi koloba kombo te na koloba te nango le nazwaki ye susu ye loba natindi yo zela na loba mutu atindi nga pase Marcelo Tunasi ngabi Marcelo Tunasi mutu atindi yo alobi ye mutu atindi nga ngabi nzambe na nga mpona nye ye moko aye te mpona nye ye mona asiliki ngabi wapi ye mpona nye oyo atikali kuna abenaka na kozwa yo nakende na yo mpa na ye alobi na kozwa yo nakende na yo mpa na ye kuna ngabi bon nga na bi okende na beti yo bosiko na otika oke koyebisa nde na beti yo keyebisa nde na beti yo komsa ye moko aya mbala moko na ye kosusu muka boye nazokamwa Marcelo mutu atindi mutu akozwa nga
nde nayaki kosusumuka bandeko na le na susumuki toza na biso ka 3h15 minutes 3h15 minutes elekeli ngai nakamwi nga bi kaka na 3h juste awa tobandi prière na ba 3h moins na fukami awa naloti no ndoto ya liboso oyo makambo ya ba filme na bango ya ba prono à l'après na susumuki mpe na bondeli mwa ndambu nasengi bolimbisi nde eye komema nga na deuxième ndoto lisusu oyo do yango na bandeko na nga le tozobondela fo tozalaka mayele tosenga nzambe tozala makasi na molimo tolongaka na bitumbu ekoyela biso na molimo mpo bitumbu eyelaka biso le yo ozobondela nzambe bundela nga wiyo kobondela na o bondela nzambe bundela nga na longa me nazoyebisa bino fo kobondelaka yo moko obundaka nzambe pesanga makasi na longaka na bitumba molimo pesanga makasi na longaka na bitumba molimo po ndenge eza na soki azwaki nga na molimo azwi nga ye yo mosusu omona na kibomoto bozotia monoko makasi me na molimo oyebi te basali yo nini na molimo ozomona basali yo nini na molimo alinga kozwa nga kee na nga doka kee na nga kuna ka nga na prison na ye asala nga nini de le ye alinga kozwa nga le na nga nakóma na maboko na ye atindi moto azwa nga le na nga nakóma na maboko na ye oza deya na maboko na ye asala na yo oyo nyonso ye alingi so alingi baboma yo so alingi adetui yo akodetui yo donc ezalaka ke le yo komi na maboko na ye mpe kaka ba vie de prière oyo ba prière oyo yango elongola biso na maboko banguna po banguna bazwaka biso pe na maboko na bango bazwaka biso pena me ba prière oyo ka tosalaka yango elongolaka biso na maboko banguna elongolaka biso so totali ata na bapsaume zela so totali ata na psaume 7 verset 1 elobi na biso Yawe nzambe na ngai nazali koluka kobombama epai na yo longola ngai na maboko ya bato oyo banyokolaka ngai donc Marcelo tunasi alinga kozwa nga tindi muta zwa nga mpona azala na maboko na ye wana sikoyo engeza ndeni donc esengaka nde ka tobondelaka boye nde nzambe alinga kokangola nga na maboko na ye ozomona doki nzambe asunga biso voma mpo mutu mosusu akozala kangi yo aza na ye muta famille na yo te ano muta famille na yo te bapaster oyo bafranc maçon oyo bapaster oyo bakota baloge oyo bamarcelo tunasi baza très dangereux baza ebele na mokili oyo balokaka bato mpe ya famille na bango te balokaka basalaka bato mabe bakangaka bato na baprison na bango bazwaka bato batie bango mpe na baprison na bango so toki ata na psaume 71 71 tomona elobi na biso mpe wana na verset combien na verset 1 nango mpe lisusu elobi bongo elobi boye na 71 balobi na 71 na 1 elobi Yawe nabombamaka epai na yo koyokisa ngai soni ata mokolo moko te bikisa ngai na bosembo na yo longola ngai wana na debabi longola ngai na maboko ya banguna tia matoi epai na nga mpe bikisa ngai yango bandeko fu tobondelaka mingi na bapsaume oyebi te nzoka si bakangaki yo bato lokwa ba Marcelo tunation na si batindaki deja mutu azwa yo akende na yo na prison na bango wana si batiaki yo deja na prison na bango ozomona kaka mabondeli oyo kobondela nzambe longola nga na maboko ya bato mabe longola nga na maboko ya banguna nde kolongwa na maboko ya bato wana avant ke basala yo mabe ozomona donc so totali mpe ata na 140 tobondela yango eza ebele na bapsaume ebele ozomona na 140 eza ebele na bapsaume ebele na ozwila bino ka mwa ndambo mpo boyeba ke monguna azwaka biso akangaka biso mpenza asimbi yo na maboko na ye donc atie no koza na maboko ya moto ekoza so ndeti oza na moto wana akangi yo na prison oza na maboko na ye ti foka intervention nzambe nde alongolo na maboko na ye so totali na 140 na 2 lisusu
na de lisu na 140 na de balobi na biso po eza babisomo biso tobondelaka nango biso obondelaka na babisomo yango so bakangi biso na ntongo na poko ya baliberaka biso tolongwaka na maboko na bango mpo babisomo egangaka yawe elongola ngai na maboko ya bato mabe batela ngai bato ya mobulu balonga ngai te. C'est ça tolongwaka na maboko ya bato mabe wana. So totala ata na Jérémie mpe biso 143 tokende na 143 do eza ebele mpenza do David abondeli ye nango makasi mpo banda okangakanga ye na molimo eza na molimo eza na mosuni te. 143 tokende na 9 eza na 9 elobi boye na 9 yawe nalukaka kobomba mepai na yo longola ngai na maboko ya banguna na ngai. Ozomona Marcelo aza lokwa monguna na ngai oyo alinga zwanga akende kotianga so na prison na ye soki asalanga nini Pasteur Marcelo obongola motema te mokili mbimba ezoloba mpo na yo ezoloba mpo na yo ozonga no mpa nzambe te lokumu ni ozoluka lokumu ni ozoluka olala asupongi te makila blanche na mutu na yo makila blanche na mutu na ezoganga eza pasi makasi vraiment c'est ça na Jérémie 15 21 totanga yango Jérémie 15 21 Jérémie 15 21 elobi na biso boye Jérémie 15 21 elobi nakolongola yo na maboko ya bato mabe nakobikisa yo na manzaka ya bato ya mobulu ngai yawe moto na lobi boye don nakolongola yo na maboko ya bato mabe donc tozalaka na maboko ya bato mabe bazwaka biso soki kaka mwa porte moko ezali bazwa yo do bayebi ke fu tosumukisa ye yango mutu lokwa Pasteur Marcelo tunasi aza satanisa makasi bandeko nanga aza satanisa moke te asatanisa makasi nzambe ka mutu azobatela bana na ye azobatela bana na ye yango na nga mpe na obonde ya bato nyonso oyo badenonse Pasteur Marcelo na bosolo oyo nyonso baza contre makambo ne ya mabe wana so tolobi yango eza teke mpo toyinaka ye tolobi yango mpo azodetruire milimo ya bato ebele azodetruire baame ya bato ebele Pasteur Marcelo wana azolia bato ebele azomelaka makila bato ozomona yango omoni toye koloba yango antuka nzambe fo abatela moko na moko biso tozwi mpe basujet de priere wana tokobondela nzambe abatela bato nyonso oyo badenonsa Pasteur Marcelo oyo balobaki oyo batelemaki balobaki nzambe abatela moko na moko po bayebaya kozwanga nga na moni mpo namonaka makambo eleka na spiritualité bo moto amonaka te soki Pasteur Marcelo akandi deja bato kuna bazolongwa na maboko na ye na kombo na Yesu bazolongwa na maboko na ye na kombo na Yesu mpo nga kokinga te modele na beti mutu na ye wana na biyebise ye moko pa yati aya donc atindaka bato en tout cas mamukilo donc nzamba mona biso yango nayaki kosalela bino video mpo nayebisa bino lolenge bazoluka kosumukisa biso na bandoto nga na olota yango ebele nazolota yango ebele bazoluka kosumukisa nga le bakoluka kosumukisa yo alepo yo sumuka nzambe na bolingo na ye moko mosusu nalota asu ndoto moko wana kutu ezalaka en tout cas nzambe asunga biso kaka nzambe asunga biso na olobela moko mosusu do bakoluka kosumukisa yo na ndoto mpona kaka baetufe yo do na bolingo ya nzambe kaka oyo moko mosusu na ememanga ya kosumukisa wana kutu ezalaka ndenge ezalaka na betela bino jekwa moko oyo mwana mwasi moko azalaki na bana moi ya bilongi mabe azolela wana nga siko namoni azolela na ke siko kokonsole ye mpo na nyo ozolela tala bana te bilongi mabe miyo ezobima bango te nazoba nibongisa bana kotala bana na mawa boyeboye mele bato bayena alobi o nga kutu na kipe te abandi okosela nga makambo azokoanvie bana na nga mpo bana nga baza kitoko nga bi
bana nini oyo bilongi mabe ka nde nalobaki bongo mbala mo nazobima mpe na ndoto bakotika o te nga nazobima na ndoto nazosenga boli nzambeli mbamwa bandi koganga afingi bane afingi bana boyoki bino moko batemoin afingi bana nga bilongi mabe afingi bana bilongi mabe ememelaki nga mpe bitumba physiquement te meme bitumba siko eyelinga siko na molimo heureusement le nazobima na ndoto na epuis bazosalaka le yo sumuki mbala moko fo ndoto esila ozobima siko na ndoto bandoto ngo ezalaka mpe ndoto ya ndoto te eza lokola bavision me oza na kati ya makambo wana c'est bizarre makambo oyo c'est bizarre yango moni base na nzambe ebele bakoti baloge yango na futa oza na connaissance ya makambo oyo le toza na connaissance ya makambo toyeba nde tozosambela toyeba nde tosenga mpa nzambe nzambe azobatela biso azoprotege biso nzambe azoprotege biso yonga naloba yo moto ozoluka ngai le na likambo ozoluka nga na likambo ngai naza na mama mulu azali mama kipavita azali mama abotanga azali bamama baza na balakaki ngai mama kipavita loba baloba na bamama mulu bamama mafuta je crois que oboyebi bango baloba babibiso bamama totika ote toza na yo totika ote toza na yango mona bandoto na ngai ya osumukana nazomona mama na ngai azozala nazomona mama na ngai azozala yo namonaki azalaki mpona ngai nasumuka mpenza antuka nzambe ok yo na ngai nayebisa bino do nzambe azala na biso tozala vraiment mikolo mosusu na tolota ndoto tozalaki na mabondeli mo tozalaki nango ya makasi mabondeli wana ndoto nini nalotaki kaka nde na biso no bandoto ngo ndie kaka normal onde tozobondela kutu boye tozalaki mpe na bato mbala monga nakoti na ndoto ngo wana nazolota ndeti naza place moko boye place moko ezali lokola place moko boye village moko boye naoyeba mpe bato te me bazali tellement na ambiance ya kitoko bazali na ambiance bazosepela bazosalasala bagato kitoko gato moko boye ya moke boye basi bazolia gato wana sikoyo le basi ngo bazolia bagato ngo bazoyebisa nga bagato oyo eza mpona biso basi esalaka biso kitoko monga naseki nga antuka bato oyo vraiment bazosala musique kitoko nazoseka naotala naka bagato na bango wana bayebi kesio batie misuni ya bato na kotimbelake pourkui misuni ya bato do babongoli neti ezala ndeti bagato ezalaki lokwa bagato so bagato na basi bazoexplike nga do explication na bango lepesa nga kanda nga nazoseka le bazolakisa nga babi tala gato oyo eza ya basi mutu baliaka mibali te so mwasi ale gato oyo akoyoka elengi nande bazotiela yango nzambe bazosimba ndeti banzoto na bango kaka akoyoka elengi monga na kate nonsenga bi butika biloko wana nde après na bana mibali bakomo oloba nanga meka te do nazalaki mopaya moko mo nde totala badocumentaire mindele bake kovisite ndeti na bapikme ake visite bato moko boye écriture moko boye alapres bazomekisa eloko ameka nga siko nazoboya basi ka mutu baliaka bagato oyo mibali baliaka te mwasi soki alia yango esalaka bino basi bien nga siko nazoboya na nga naoboya na omona yango eza na sensi te ti bazofaire convaincre nga na basi bazoyana bazobina bazosepela bazobina bazolia bagato na babana nga meka oyoka nde biso toyokaka meka bazokangama na nga siko ngai mpona sepelisa bango na ndoto wana mpona sepelisa bango na bipesaka ena meka mpona sepelisa bango nalobi pesa na meka bandeko na nga nayebisa bino verité nga abomba te nga aloba verité ozomona pesa na meka nde nalobi ka pesa na meka na ndoto wana bamona zio mwa gato moko moke boye elemba boye bagato ngo ndire oyo bapakisane basalaka wana na temps ya baramadan ezali lokwa bagato mwa bongo donc neka na bipesa na meka nazwi ka gato wana kaka otia na tie gato na munoko mbala moko ndoto ezosila nga na mona mutu akotisanga na sentire mutu akotinga msapi tchu na parti intime na nga mpa na susumuki nzambe na nga oyo nini seigneur naye kokomprendre ke ndoto oyo eza lie na seni oyo esala basali ngai en plein retraite
retraite wana nde tobandi retraite wana présence ya Saint-Esprit mbala moko nzambe azotalisa makambo mbala moko pase nyane ekosalama mbala moko nazalaki étouffé na oyebisa bino vérité nazalaki étouffé nazokoka kutu komona te eloko ya moke te tobondeli nazolota ata te ko ndindi moko azopumbwa ata vision ata tobondela namona ata vision boye eloko te nayebisi bato tozali na bango naza étouffé bapesi nga na ndoto na nga bapesi ngai nino gâteau moko basi bazoloba gâteau wana esalaka bango elengi esalaka bango bien village on akendaki on est culture moko boy non c'est pas bon nde bazobina nde bazozala na bango na ambiance kitoko bana mike mikolo mais nzoka nde eza piège ya monguna moto alotisi nga mpo aétouffe ngai leka na gâteau aya na oyebisa no gâteau ezalaki te ko musuni gâteau leka nazotia gâteau wana na monoko na nga mbala moko nazobima na ndoto na nga nazobima mbala moko bazelisaka te nazobima mbala moko na ndoto na nga mpe mbala moko kande naobima na ndoto bongo naosalaka nalamuka mbamo nayoki mpe amusapi mpe na parti intime na nga tchu bakotisi nga bandeko na nga soki bakotisi yo musapi baétouffe yo nazalaki étouffé pendant retraite wana nazalaki obligé ya kobondela bapurification kosenga bolimbisi purification na purification si on dirait période na temps ya suka nde naye komona mwa bavision bandi kozonga ozomona makambo biso bana nzambe tovivre c'est ça soki oleba étouffé bongo makambo oyo ezoleka na molimo no moye oyeba eza te moyeba eza te so oyebi kose purifie te yango wana ndeko nango oloti oto mingimingi wana kuta ezala ndoto te boye mpenza osanti lokwa po batio nino nga ma wana na vivre wana si des fois liboso tomona moto aoluka tia onimi azokoka te soki bakokoka te po ani mpo osumuki te osumuki te bazwi na lisumu te ata ndenge bato mingi ezalaka bamari de nuit balingi kotikanga te tala vino osumukaka na eloko moko eya na porti moko bakotelaka na vi na yo eya na porti sans porti bakota te yo totambola na vi ya sanctification totambola na obanga nzambe mpo moto azwa yo na vi na yo fo sumuka fosala lisumu nde baozwa so osali lisumu te baozwa yo te bazwa te nga mama deli nakoma nange kenge na makambo ebele me batali babi na bandoto na yo siko ozala mpe kenge na bandoto na yo zala mpe kenge siko bazokosa na ndoto bazokosa nayebi te soki makambo yango ya spiritualité elekelaka ndenge nini so mpe koma do tozoyeba te oyo moke oyo tozokomprendre yango tozoloba moke oyo tozokomprendre tozoloba tobondelaka nzambe sunganga nalongaka na bandoto nasumuka te na ndoto soki nasala lisumu moko na ndoto na nga kololimbisanga mpo makambo ebele oyo bato baosufri bakomaladi badifficulté asumukaka na ndoto mwayeba eza te moto akokonfese makambo oyo asala physiquement boye me oyo osala na ndoto na yo oyo sande komoka isenga bimama delinga na ndoto na nga batinda nga nakangaka bato bachaîne nakangaka bato do bazotortire bato soki nga nazoparticipe bazotinda nga naza lokola mwana mosala na bango nasalaka wana mpona konyokolaka bato eza normal te osumukaka na ndoto na yo ndenge nzambe oyoka libondela moto abongo oyo tortiraka bato batinda kotortire bato na bandoto na yo eza normal te tokontrole bandoto na biso mingi omona bongo bakanga ndoto lota te po le yo ozosumuka na ndoto mo oyeba te ke esumukaki me le yo ozobondela loba na yo eza lisumu te olobi nzambe soki nazosenga bolimbisi limbisanga na mabe nyonso nayebi na nayebi te no nasumuka na ndoto na ngai papa limbisanga moko musuka makambo yango eza lokwa makambo moko eyelinga sika eza makambo moko doki ya sika nzambe ya sika donc ebandi mingi a partir ya jeune oyo tosalaki na décembre wana ozomona jeune oyo tosalaki na décembre wana nde a partir ya wana
nde esika makambo kosumuka na ebandinga na ndoto ebandaka na ona ebisa bino mwa mwasi wana azaki bana ne bilongi mabe boye akosenga makambo kenga boye ale après nga na bi bana nini ngo nga na koanvie bana no bilongi mabe boye nda bandi kolila fingi bana nde emema bitumba moko boye na nini na nini ala après kosala nga mukomso kutu wana omoni so ozoloba na muntu likambu ezaka likambu boye mwa mwasi moko anda olukela nga koswana wana période toza na jeune o ya décembre ano tosalaka na décembre wana ba jeune o ya action de grâce wana mwa mosana azolukela alukela nga koswana nayebaki te kazaki na misala mabe nayebaki te le nayebisaki epo ezalaki tozalaki kofanda na ndako na ye le nayebisaki eke toza na bagene mo makasi fe tobima na décembre me tiaka tobima ti janvier po panda bagene oyo na okoka déménagement te lere ayoki bongo amemango na monde ya ténèbre nde esika bakende komanipule lekaki oyo ekokaki koleka nde après aye koloba na nga fo bimaka le 15 le 15 wana benga banda koswanisa nga nayebisi tozwi deja ndako deja ezali me nayebisi yo koswana moko abanda koloba nazalaki na réserve na monoko na nga na banda kolinga te na bimisele eloko moko ya mabe na banda koboya nayebaki ke eza provocation ya monguna nayebaki mpo nzambe atalisaki nga mpe makambo na bango na molimo ye na mama na ye namonaki makambo na bango makasi na molimo natali nga abi te eya manevre monguna na olanda bango te mpo nazonza na bagene me mpa na bango nalobi eloko te me mpa mutu mosusu le naosola na mutu mosusu nalobi ke nga bitala na nge nayebise kutu ndako nini yango ye azokumisela nga ndako bapesi biso ete kokani na ndako wana ete nasali kokritike ndeti ndako na ye wana bandeko na nga oke eza mabe mutu asungaki bino ata aza na kindoki na ye ata aza na mabe na ye me asungaki kameme bino bofande na ndako na ata bofutaki mbongo ozomona ye alukeli yo makambo omoni bango baza da lisumu etambolaka na bango asumuka na ye me yo kosumuka te ozomona akolukeli koswana na kibomoto bo yo koswana te koloba na ye mabe te loba na ye ka makambo esengeli loba na ye kaka normal koloba na ye mutu mabe te le yo lobi mabe yo nde mutu bakokondane mpo bango baoloba no mabe mpo baprovoke oyo loba mabe ndele esalaka bongo bandeko na nga esika nayaki komona mbala moko leka na soleki na mutu wana oyo nayebisaki nga bi ndako nini yango ye azokumisela nga ndako oyo mpenza boye na kritike ndako wana badefo nango na biso kamoni ndako oyo biso tozwi en tout cas soki amonaki yango alinga oloba kutu te na makambo oyo azoloba oyo mpona ndako na ye oyo ndenge azokumisa ndako ne yango akumisa yango bongo te omoi nga bina ngai naloba nango me naboyi na kaka koloba ne nayebi te soki moto nasolaki na ye wana ye susu moto amemaki ye soki mpe antene ezalaki oyo eyokaki nga le nalobi bongo ale ndele meme aire wana ka le nazosisa boye na senti mwa kolemba na bonde ya boye pa satan ekozwa nga satan le diable ekozwa nga aye na elongi ya papa dide bandeko na nga do nauti kosumuka lokwa na sumukaki do bango bato batiaki nayebi te bonzambe alimisaka mwa mwasi wana nayebi pe te so ye mpe aza mabe so mpe ndeni nayebi te me nasololaki nde na ye nayebi te peut-être mpe batiaki antenne moko mpo ekontrole nga na makambo wana soki na oloba nini nayebi na nga te nde esika satan ekozwa nga azwi nga mpe aye na elongi ya papa didi ayebisi nga bi ade toke ezwa mutu oyo aoya omemela biso biloko nga yoi na voiture te ndeko na nga soki oloti mutu eke oyo oyebi oloti ye na ndoto no na ndenge mabe ozomona ondire ye te seke eza ye te eza deposition so ozolota mutu mabe ozolota mutu ozomona ondire ye seke ekoki kozala ye me azolinga alatelo ya mutu mosusu mpo abatama ekoki kozala ye me azolinga alatelo ya mutu mosusu azokoka te yango azobima lokola ye ozomona soit ekozala eza ye te bazoluka nde balata elongi na ye donc eza ndenge wana yango so oloti mutu mabe fo kobondela makasi olota yango 3 fois vraiment nde ozwa confirmation mpo monguna ayaka mpe kokosa bato kolotisa bato bandoto ya ndenge ya mabe ozomona nga nzambe aloba na nga bia Deline alakisa nga priere akosala alobi na nga po so ozosala priere oyo te bato balandako na YouTube lokwa bazobika na nzela na yo
banguna na bango basalaka bango mabe bayebi ke bavideo na yo nzambe na likolo azotanga te mwa loba na nga abi bayebake bavideo na yo na obetela bino kutu makambo yango mpenza makasi osala sije moko ya kobeta vraimen lisolo wana ke ndenge pourkui bakoki kolata elongi ya mutu bake koloka mutu olamuki bolobi mama de naza misala mabe ta naloti eboye naloti eboye nzambe na vivra yango nzambe ayebisanga abi bakolatakalata bilongi na yo na bato na bango po bakeloti bango bandoto mabe po base méfie na yo batala su bavideo no te po bayebi ke bavideo no ezobikisa bango yango nzambe alakisanga priere moko abi fosalaka priere boye po balataka elongi na yo te ozomona namona oyo ekokai kozala na obetela bino un jour na bavideo eza somo monguna aza trop risé aza trop risé do tozalaka mayele bayebi ke yo na nzela mutu wana okobika so ozoyoka mateya na ye okobika bakoluka balata swat elongi na ye balata elongi na ye mpo bakolotisa ndota mabe omonake ye aza mabe omonake ye aza ndoki baosala ngo ozomona mais yo siko mwana nzambe mabondeli kaka naza batémoignage nango na opesa bino na oyebisa bino ngo wana na video mosusu nzambe amona biso ekoki deja 1 heure nzambe amona biso toyeba en tout cas na beteli bino mpo toyeba ndenge obondela naza na miko eleki susu kaka eza ebele na ndoto kaka bandoto nde na ebisi bino kaka baforme ezalela wana na ndoto wana namoni mwana mwasi moko elongi mabe bato nyonso bazofinga ete elongi mabe eta ye mpenza biso otali mpe boye elongi yango moto abongo na mokili nayebi te soki azali elongi mabe bongo soki moto nyonso bani aza elongi mabe soki bato bazotuna nga ozomona teke ye mpe aza elongi mabe ozomona teke ye aza elongi mabe ozoyeba te aza elongi mabe nga na otanga abi te butika ye butika oloba na ye boye ngo na oyokele mawa ndenge aza elongi mabe mpe azobebisa soso elongi yango azobebisa omoni eza bato mosusu osiriki omona molongo ekomi so mabe omoni kuta ozala no kitoko mais so osiriki ndeti nga nasirika mpo ezala sirika ozomona lelo osiriki bomo elongo ebebi mabe so ye aza deja elongi mabe na ndoto na nga epuis azotia susu elongi yango mpe azosirika kanda ezokoma so mabe makasi ali bato tala elongi ne mabe ye mpe azotala kanga bato nyonso yo ozomona teke elongi ne eza mabe yo ozomona teke elongi ne mwanga na otalaka nga na bia butika ye mponi booloba ne boye te tozofinga te me yo loba kaka ese elongi ne eza malamu to eza mabe yo ozomona elongi ne aza malamu to aza mabe keso bazotuna nga na ndoto yango na bokoki imagine basoti ya bandoto nga nazolota mikolo nga natali mbango na répondre nga bi ata aza mabe nga na bi botika koloba na ye aza mabe aza nzambe moto akela ye ndenge wana nzambe soki akeli mutu na ye bongo nzambe ayebi ke mutu wana aza kitoko botika koloba aza mabe mbango ndoto ekatani namona mpenza babetelanga maboko nalongi nasusungi nga bi donc nzambe abeteli nga maboko nde na répondre na ndoto wana nga na bie ezalaki mutambo monguna do bandoto mona sasa na maobo ya ndoto anga mike bongo mais nzambe merci nazolonga tala oyo bazwaka nga no na yebisi bino satalera ye kozwa ngai na elongi ya papa dide tobandi kokende nazoyebisa yemba banzembo ata yale molota akokoka te nasala boye eloko ta koyemba te tozokee nga na ye nzela moko ya mbamona bandi koyemba nzembo oyo ekolo tala mokili etondi na mabe pona nini tata yosundoli biso boye po nze momo ezoloba siko mongu na satana alingi kobungisa biso bana na yo ngai mpe nalandi ye do mongu na satana aye kobungisa ngai mwana no ngai mpe nalandi ye limbisa ngai noyebisa yimba noyebisa satan le diable nazoyebisa satan ye moko bozomona makambo yango nazoyebisa ye nayebi teke ye aza satan le diable nga nazomona ye na elongi ya mobali na ngai ozomona nazomona ye na elongi ya mobali na nga nazoyebisa nzembo yemba mpo
nyozo ozo ko yemba te yo to yemba ka bien bozo ko yemba te nde mona moni pe mulai mobali nanga za mulai pe boye te mais nazokamwa kaka ye pa yaka na voiture yo ye makolo ndenge nini oh bandeko na so zolota ndoto ozomona moto lokola ye te susu muka na yo telemela ndoto wana mpo ndeti nga so naolota ndoto nayebaka ke oyo eza ndoto ezobima lokola réalité ozomona sikoyo nazokamwaka ndenge nakomi mulai boye mais nazokomprendre te biso na tozokende akotinga nzela molili tokende nga mpe na obandi kaka koyemba nga biyo ozokoyemba te nga nayemba na nga Mungu na Satana angali azali kobungisa biso bayo ngai mpe nalandi ye nabosani oyo loba na biso do nabose do na oyemba nzembo wana ezoloba ke nzembo wana eloko ebikisa nga ezalaki nzembo na nga bandeko na nga ta na molimo na biso tosengaka tobondelaka na besprit na biso ebondelaka na oyebisa bino mpe kaka besprit na biso ebondelaka molimo no ezobondela na mbona ngo mbala ebele do nazoyemba nzembo wana ezalaki libondeli mpo nauti kosumuka ndenge nalobi ke tana ngai kutu naloba na ye ke ndako nini oyo azokumisela ngai yesi amoni ndako bapie biso ndako okutu biso tozwi wana ke telema te na ndako na ye me natikaki kaka naboyaki kaka koloba mposo nalobi bongo eza lokwa na kritike ndako na ye eza bien te na miso ya Nzambe boye nzoka nde so kritike alesika Mungu nazwilaki nga siko na ndoto na nga nazosenga nazoloba ke nabosani maye oyo loba na biso do Nzambe aloba na biso to kritike te nabosani yango po Monguna ameminga na motambu na ye ngai pe nalandi ye nazoyemba na yebisa yemba nzembo Mungu na Satana nzoka yende Mungu na Satana nandiko malimbisa ngai mowumbu na yo kokangela ngai motema te do limbisanga mowumbu no kokangela nga motema te papa do yango ebikisaki nga alapres na mona mutanga changer amibimisa bi omoni nde nazwi yo okanisi nga na kozwa te ondimai ke nga na kozwa na mona boye Satan le diable ngamba mona simbi mutu na bi Nzambe na nga nakosami kolo nakosami naibaki te nakanisaki eza mobali na nzoko eza nde Satan moto aye kozwa nga nandi koba yango aye makolo mobali na ngai yaka na voiture yango nazomona mulai papa dida aza mulai boye te Nzambe na ngai alimbisa ngai nakosami Nzambe elimbisa nga azwanga mbamo akangi nga maboko abi omwa nde na osala siko mbamo nga mo mpe na bio eza mpe ndoto tika nalamuka pu nalamuki mpo na boyi aboma nga mukolo yango wana nga na bi nayebi te tu na okufa lelo so mpe babomi nga na molimo ye so mpe naza na nga kaka na bomo ye nabondeli ka Nzambe longola nga na maboko ya Monguna ye longola nga na maboko ta Monguna azwi ngai amemi nga kosala nga nini Nzambe kangola nga bikisa nga limbisa nga mpo nazoka ekonaitre ke kaka le nasololaki na ndeko wana apres kaka kosolola na ye nde ero elandaki nde baye kozwa nga ozomona baye kozwa nga na Monguna wana ba 23 ele tozoli lisolo mpe ke mulai ti butu nde yango wana tozala ekenge na maloba na biso toyeba tosumukaka te tokimaka vraiment masumu mokili oyo toyebi te soki tosuka wapi soki ndenge nini me tozalaka bato oyo totambola na obanga Nzambe aza na biso situ biso bana bilembo Nzambe aza na biso ata babungisi biso bakolonga biso te yango wana so tosumuki ntango nyonso tosengaka bolimbisi eza losumuki na ndoto to na kimosunisenga bolimbisi leo ozosenga bolimbisi obi Nzambe elimbisanga na o nasumukaki na ndoto na o nasumukaki na kibomoto nyonso kolo limbisa ngai konsekansi ya masumu wana longola soki Monguna azwaki nga a cause ya konsekansi ya lisumu mona asalaki kolo longola nga bafilme totika bafilme ya pornographie toboya yango totala yango te toyebi ke eza mabe ezosuye biso me tala pornographie ke na nzela motu nalanda ipase moko awa Nzambe mokili Nzambe na nga oyo
ya papa Kimbangu alobi bomona bango bolumbu na bango ngai Kimbangu nalakaki bango ezomonana pase mona nti kolanda azosala succès mikolo bo nayebi na ngai ete na oto oyebeka mikolo asa ipare succès na Kinshasa wana azo na interview na ye nani na ye mobo azosala balakisi ye nzambe baosolola so mutakala ya Trina kombo mona ona Trina oyo bandoyemba pa moezimbi ye nzambe biso bakongole nzambe botama kongole oyo kelenge ya mokili omona makambo to omona makambo bandeko na ngai prophète wana je crois prophète au passé na yebi te mais fo ya prophète azwi bayebisi mutakala Trina na yebi te so question ezali ndeni arépondre boye boyokanga nasi bato ebe botalaki yango naseki apo naoki na kanda naoki na mawa basentima nyonso naokaki ombala moko naoki na kanda motala bakongo ebonga ndeni na makambo nzambe Kimbangu telema kaka sala vraimen mpo tokomi na suka boye prophète alobi ye moko abi azosala succès na Kongo nayebi te succès ndeni aosala alobi batuni ye mutakala Trina alobi ndeko na ngai lokola biso totala asu bafilme apono ante nzambe asungi biso nzambe asungi biso tokomotalela yango ata na façon oyo mpo totala asu bafilme ya bapono te tokomotalela yango na bafaçon oyo le natalaki yango abi en tout cas vraiment il paraît que eza ye te bazwi kaka bakole kaka elongi na ye me balobi pare eza ye te mbala moko journaliste wana mpe abi oui pare eza nango ye te abi mais soki eza ye te me nazosouete mwana yango azala na nzoto lokola Trina yango azala na nzoto lokola mwana wana mpo wana eza nzoto non wana nzoto ale journaliste na télévision nzambe nango afongoli yango abi yango alakisi bandi kotala mutakala wana après émission bandi kotala mutakala wana alakisi yango tala yango bamoyoka ye prophète aotala abi moni me ndiza ye te me mwana nzoto mwana nzambe na ngai seigneur bandeko na nga botalaka mitakala bato te eza kosuye nzoto na yo ozozala suye sikoyo bato mpe ebele bayebi kose purifie te bandeko na nga biso tose purifie na biso 51 totanga yango c'est combien de fois tose purifie tona mabondeli apote ebolia atikela biso apote ebolia atikela biso babiso ya kopurification tokobeta bapurification tozala bamai na bamungwa tose purifie soki bato bayebi biloko wana te balingi kosalela mai te mungwa te siko bose purifie ndenge nini mawa mpo na bino nde boyebi kose purifie te me bozotala bamitakala ya bato eza mabe makasi kana le wana prophète wana bato babengi abandi koprofetize tata bandi opesa prophétie moto auti kotala mutakala ya mutu na moma wana nayebi te nzambe wa bango nzambe oyo ya bango wana oyo baprofetiza na bango do ye mpo na nzambe wana komona mutakala mutu eza nango ekosuye nango yo te eloko mo te me biso bana bilembo bano toza na bilembo ya nzambe ya solosolo bana bilembo ya Fumu Kimbangu soki totali biloko wana ezosuye biso bandeko na nga bondimela nga so botali biloko wana ezosuye ngaku na ndoto